Bande kotoe bakake balobaka on se marie pour les meilleurs et pour les purs. Soki kutoke na ba loi mususu ya mariage, ba code mususu ya mariage, loko na Congo soki ozui moisi, ovaye na ye pendant 6 mois, ata opesi le côté automatiquement ba considérer loko la moisi na yo soki en foi de quoi azan a droit à bénéficier makambo ebele. Oui, c'est vrai. Ba bien musu bomona ka epa ya mibali yo kanisa mobali azali na ngoye mokonzo kande basala association yena mwasi na ye comme l'homme et le chef de la famille et ko makaka lokola ya mobali kasi yaya tango mususu to bitungisaka pour rien ba loi musu le gara mboka mususu okoyeba te tokende bongo na États-Unis d'Amérique epai wapi Marianne Tusengelo Banza, une jeune fille à 32 ans, mère de 4 enfants yaya tolobanini mwasi ya Mike Banza Tolobanini a se suicidé, mobali ya bomie, to moya ko placer wana esali te pour ngai pesi ngai mutu ko soit a se sacrifier ki banda âge à 18 ans tina 32 ans arrêté à investir pour mobali ya koma mutu kasi suka nango mwasi oyo akufi amoni bana te souci azongisi molimo pona nini qu'est-ce qui réellement passé alors Mariam azongisi molimo pona nini qu'est-ce qui s'est passé est-ce que mobali a assassiné na moyen nini est-ce que eza mobali to ye moko a se suicider et peut singa mutu ko so yango lisoto ko betela yo lelo Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutalaka chaque fois pona ko solola makambo zali koleka bongo na comité na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala oza en États-Unis d'Amérique et précisément na Texas na Dallas na New York partout sali na Nevada partout tala émission na bino yangoyo e bandi kombo na ngai tata Pelende. Voilà, votre humble serviteur. Yaya Tosenga Kanayom, Bloko Yaliboso, ceux qui au côté, ceux qui vous allez abonner, merci. Tiabongo, j'aime. Kasi. Ceux qui vous allez abonner, au s'abonner. Et puis, au fini, cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete. Masolo auto betaka awa, ezalaka masolo auto inventaka yango te ba histoire vraie oyo binomoko bo pesa kabiso na objectif pas de nuire. Pas ya sa réputation à batuti ya famille à batu mais plutôt ya kosunga batu esika ndeko kwei yo okweyate esika pen ndeko alongaki yo osala nini olonga voilà lisolo ya lelo et même biso na États-Unis d'Amérique pas to yebi ke sika betala ki guerre entre ba démocrate na ba républicain voilà élection salami mbala liboso to yebi yango mbalo eleka ki kuna ba républicain ba perdaki avec Trump alors Sikawa boye ba ide na gana ki bango ba ye ko zonga mbala oboye ba joui avec force voilà goût ya politique yango wana goût ya démocratie yango wana rotation tu peux faire 2 mandats ata au sali bien punda pesa pe chance na moto musu celui peut continuer au sali to ko la mieux par rapport à yo et le komoro ya boya ezali yo ate voilà élection de salama élection salami lelo ba publier pkk lelo entre parenthèses avant de commencer l'histoire oui il y avait 3 jeunes gens qui discutaient il y avait un américain il y avait un français et il y avait un africain. Les Français disaient quoi? Chez nous en France, nous réalisons les plus belles élections du monde. Et chez nous, quand on fait l'élection, demain là, on publie directement. Même si on publie, il n'y a pas de fraude. L'Américain qui dit, vous votez, après vous publiez chez nous. Donc quand vous votez directement, on fait le suffrage et puis vous voyez, les gagnants vont sortir. Vous voyez ce qui mène et comme ça se passe chez nous. Et l'Africain dit, vous croyez que vous êtes mieux? Chez nous en Afrique.
On sait même celui qui va gagner avant d'organiser les élections. Chez nous. Donc, nous sommes magnifiques plus que vous. Voilà. Est-ce qu'il faudra continuer à être comme ça, savoir celui qui va gagner avant d'organiser les élections? On ne sait pas. Voilà. C'était un peu ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut couper des bonnes habitudes. Laisser Oyo, Yamabe. Voilà. Il y a tout compris dans le solo, il y a Mariam Tusengelo Banza. Bomoni yango Banza ezali kombo ya mobali na ye, comme mbali na ye ezali Mike Banza. Le solo oyo esalami bongo na États-Unis d'Amérique. Il y a pasi mwana mwasi oyo atiki biso. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Muto appelle si le solo ezali proche pour ne pas dire ami ya Mariam Yemoko. Mariam azali issu d'une famille chrétienne, papa na bango pasteur na mama kakande ezalaka zalaki bongo na Congo démocratique. Mariam na famille na ye bakenda États-Unis au moyen ya DV loterie. Yo DV loterie et bandaki tie si le obetité, il faut chaque fois qu'on mette à DV loterie parce qu'on ne sait pas. Moyen le plus facile ya kokende poto na avec doc ezali Asher topé DV loterie et le bas mon ami personnel commandant Congolo Anderson de Djobo que je salue mbote na yo commandant Esika Ozali. Voilà. Mariam na maman na papa na famille na ye bakenda ki bon aux États-Unis. Tangu bakenda ki États-Unis bakenda développer papa muto agana ki Mariam azalaki na moins de 5 ans. Moins de 5 ans il ko ça. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ko 5 ans a ki na États-Unis. Alors Mariam a collé na États-Unis. Bolenge na élection aux États-Unis akenda ki classe a eu diplôme d'état à âge de 17 ou 18 ans. Tango a eu diplôme d'état boyebi kaka comme jeune fille déjà 18 ans na bamboka lokolo États-Unis bana bazalaka un peu éveillé. Ayeko kutana na Mike Banza akutani na Mike boyebi yango très bien Mike oyo azalaki na ville mususu ba Mariam pe ville mususu na yebite bakutelaki na moyen nini ba expliquer bisote kasi imaginez Mariam ayaki na âge ya moins de 5 ans, tina 18 ans, l'équipe Mikodor américaine full. Tandis que Mike Mobaye naye, il venait d'arriver. Mais là qui mukolo par rapport à Mariam tant à côté ba kutani parce que c'est période on ngana yakala yepe Mike ayaki pekaka na DV loterie. Babandi pour ça la bolingo, balingandi bango mibale, basali 2 ans ya fiançailles. Na esa kibino awa ba parents ya Mariam bazalaki bongo couple pastoral batali ba sepeli na ezaleli ya Mike. Je signale ici que Mariam Tusengelo bango bazali bongo ba Swahili kasi Mike Banza azali bongo mutuya Kasai Muluba. Ba sepeli après 2 ans, bah jugé bon, bah ça là, mariage. Alors, tant que vous na fiançailles, Mike abandonne toujours koloba que non, moninga nazali awa, la ligne en tout cas là comme avocat, lawyer aux États-Unis awa, aux avocats, tout ça là kana bureau ya ba lawyer, et ça na monge belé do avenir ça va apporter. Moi si il faut toujours à soutenir vision à mobile naie. Ce qui était une très bonne chose pour la couple là. Tant que ba balani basalaki mariage entre parenthèses coutumier kaka. Ya c'est important na koyebi ça le moni mariage ozala important pour na ozala couvert surtout moi na moi civil. Okokina no kosala kutu bon coutumier ou ezala impératif faut ça lango okoki kutu kosala mariage religieux mais civil. Civil voilà boza couvert. Bon boza couvert moi c'est pour ça couvert surtout dans la base civil et koki kozanga kate. Basalaki mariage coutumier, possible l'Europe ça va, c'est bon. Alors, Mariam était obligée de tika ville na basalaki akende sika mobali azalaki kovana ba ville voisine kaka des alliés akei ko fala mobali na. Alors, pendant que Mike na Mariam basalaki en couple ba ofana ndako moko, ce Mariam qui dépensait au moni couple pastoral papa moi mike banda ko zona bazo ko sunga moi na bango akei parce que tangu babala ni Mariam était obligé à kokata kelasi na ko se concentrer ba joba mike azo ko investir ba libota pe à Mariam papa na pasteur banda ko sunga ba jeune marié n'est-ce pas kolia kolata mo ba minerva la mike Mariam abanda ko fouter la mobile na ye Mike yemo paso ko luka muke à se concentrer pour na kaka classe esila. Mariam savait que ce classe esili eza bonheur ya bango mbale.
baye kokomona mwana liboso mwana mibale mwana misatu 4e enfant. Alors 4e enfant qui est coïncidé parce que Mike Siko Mike Banza Kelasi et Sili confirmé comme étant avocat dans les États-Unis d'Amérique. Oui, avocat bazaka na mbongo belé côté États-Unis d'Amérique ndenge balobi. Tangu Mike a commis avocat abandi kosala moi tamuke c'était très bien Mike a kosomba ndako. Asomi ndako esi ba ko fa na Mike atali asololi siko na Maria mwasi na yabi mais moni nde ezali awa yo famille na mobimba bazali awa déjà les États-Unis ngapela ina beng sa famille na ngai na Mbujimai baya na États-Unis ce qui n'était pas mauvais ndeko apesi sole papa Fisto Mike abengi sa famille na ye mobimba na mama batangi papa te donc mama na bandeko na straight na Lubilangi straight na village. Donc ba monde qui a ta terre promise Kinshasa te donc village malamoko na tete bakitaki wapi soki papa malamoko États-Unis tangu ba komi wana yaya tolobaka yango chaque fois makambu e bandi Mike abosani ba bien nyonso tu oyo mwasa bandaye kosala abandi komona mwasi pamba kofinga mwasi otanga kela cité osa eloko moko te osa rien ngala za avocat ngala za boy abandi kosala mwasi bakanai kaka nzembu oyo ndenge wera sona albaki to bandaki ngana ye na pasi ye utabo mwana tangu angonga na zalaki nanu na 13 ans yelanga nenete za sundeni ngakala futela kaebati keyeye nganenete la putela kaeba silabise paparana ngamba bengani ngananda kopo na ye voilà tout ya suka tangu asilisi kelasi alobi akobala na eli susu ngaite pona zali mwasi ya niveau na yete soki oyebaki ke naza mwasa niveau na yo te ebongaki oyebisanga mpona banda nzoto doki tangu mbayeki akomi na niveau wana ya avocat Mariam akomi su mwasa niveau na yete mais ye muta sungaki abandaki kosunga kolia na ndaku mwa babiloka mikebi komasa minerval basilo abis abandaki kosala de sotu wana passe na motema boyebi yango ndenge balobaka nga na yebi te et puis Mike balobi aza genre ya babibali omoi babibali oyo akasa ya balubali balobaka donc ki autorité leki ekomi dictature kuto leki bien lukela yango kombo est-ce que komi bokomi boyebi mbaya baluba ande basalaka donc abombaki kazaka na ye tango siko akomi muto abimisi pena yango bien pena ya kikasa parce que un vrai kasa boyebi ndenge asalaka surtout ya muluba yango on a vite compris que basi mingi ya bakasai bakoba kokima kobala mibala ya kasai pona ki dictature ou tout bien leki est-ce que na kosi bokomi voilà tangu mama na bango aye kaka ndenge na lobaki wana ba famille banda ba bakate comment est-ce que moi c'est mbala baso ko investir na makambo bango basalaki makambo ensemble moi ça banda ko sunga bloka mikebe po bali akoma mutu peut venir ya bango nyo surtout mama kanti lokola nyo surtout wana mwana na ndenge ya bongi ndenge asali ndenge wana ezali kaka ye moko do moi si azokolia mbongo ya mwana na ekaka ndenge or ce n'est pas ça moi si pas badi ko maltraiter maltraitance et les kaki makasi et ko sala ke Mike aye kolinga fille mususu na États-Unis kuna kutu atie fille yango a sente fille wana et pesi pitopale et pesi coup de foudre pendant ce temps Mike aye kosomba deuxième ndaku alongoli siko famille na ye ake kotia bango na deuxième ndaku wana tangu siko Mike a sente fille mususu wana tangu Mariam pardon ayoki yango epesi coup de foudre epesi traumatisme ya kosakana te ake kofunda epai ya mama ya ba Mike mama abi eza problème te biso to boya kabana te to ko boya bana te soki boya sabotami biso na famille na biso to boya kabana to boni boyibana mabe qu'est-ce qui se passe boy Mariam ake kofunda ayesi ko ba informe ba parents na ye avant ça au moni Mariam santé comme que se détérioré ndenge muninga na baki souci la stress la tia moni a changé ato mona nzelo zo mona moi si normal te mais mobali na zaka na katuku bianza muninga na yo apesi sorte Mariam qu'est-ce qui ne va pas avec toi donc on a bonné qu'est-ce il y a un problème boyebi ndenge ça la couple basi ebele balinga ko bomba na couple wango voilà basi malamu
soki moi des choses na couple akolinga simba bomba pona peut-être boko bongisa salité wana malibanda ti ndenge basi ya mayele bazalaka azoko bomba non tange komi sané de trop ndengo wana ayebisi mama na bako mama tala ngai awa mobali bana sisa kelasi afinga kangai asala kanga mabe ebo doki epesi traumatisme akeli susu na niveau ya kotia mwasi mususu zemi yaya makambu oyo okoza la papa pasteur okoza ma pasteur mwana na yo aza mwana na yo kiaku kiangana mwana pesi yo rapport esika akei na libala wana yo ka rapport na prestige mwana bala ki mama afanda kaka kuna ezali ba demo il faut resembler mingi biso veto resembler pona yo est-ce que mwana na zo kumona kuna yo zo mona yango ezali kaka ba demo ezali ba demo kasi yo ezali papa pasteur ma pasteur pour ni mo délivrer mwana na binoti au moins makambo tulobaka ba mona ka makambo mususu mwana eko pesi rapport tiango sujet à prière pour na osambela pour ça moi ba demo ka ekosila skende ko supporter libala za ka ndengo pona ba parents ba ne ko to ko pesa ngo pe faute mingi te ba ne ko mona ko la décadence katala ba bali trop jeune moi na 18 ans voilà ça ba 20 quelque ça ba turbulence eux c'est la kati ya ba mariage des akaba mona ko la sens wana. Or Mariam souffrait comme il se doit et ko pesa a craqué mobala zo nyonga ye koto mbala azui moi si mususu ayebisi ba parents pe solution mala muté et ko pesa que non Mariam a sali crise. Tant Mariam a sali crise ba kena na hôpital. D'abord avant ça tant Mariam a sali crise la kati ya ndako a craqué mwana liboso ya Mariam atana 9 ans ya atana au niveau on peut mwana liboso sur 9 ans mais atana 4 bana andeko ba bote babota ça ba double te moko mwana liboso 9 ans imagine sur ba 4 rapide na bazaki na ndako mama temba penser le ke bela ko ça la crise tant on sali crise mwana ya liboso responsable ya moi bengi papa na musala papa maman est tombée. Maman est tombée. Au lieu abenga ta ambulance. Il faut que ça rabana ndingo wana. Soki ba numéro ya emergency, ya police, ya ambulance, il faut ça la Canada ko la ça rabana. Moi soki problème benga numéro oyo. Quand même moi na ki mayela bengi papa. Papa oye abenga ambulance aluka social to yemo ka benga maman na bango to abenga parce que c'est comme si ndaka so bengi maman za ka ba quartier moko wana habité. Abno benga koko. Moi n'a pas joué on va bengi koko ba koko ba ko jouer ba koko to ba ye ba joué ye Mariam do bokilo na ye ba kena en hôpital to ba ke hôpital ba traiter ba hôpital ki asana tumeur oui tumeur de bon bloc wana et ba traumatisme nyoso tout wana et bien provoquer tumeur ba sali opération ya makasi ya kosakanate ba sali pena mara opération ya makasi Dieu merci et nzamba salaki na ye et ko sala ke ça va abimi kasi médecin jibango apesi conseil abi mo ndenge zali awa opération oyo mwasi na yo awuti nango ezama kasi ya ko sakarate il faudra siko en tout cas otaka yeso ba stress te obatela ka surtout fêter donc tina nouvel ordre donc il va fêter ça la raté tina nouvelle pour azonga après nous passer opération là qui makas elle pouvait même perdre de mémoire mais Dieu a fait grâce. Ça va. Obali pas moi Sinaïdo Mike a joué Mariam bazongi na ndako. Olia ta Mariam à l'aise. A continuer makambo wana, a continuer kaka makambo ba di konyonga et plus pire encore. Ayebi se me fait ezate. Et loko moko ezate nga importance na yo awa ezali nini. Importance na yo awa ezali nini. Ndenge za wana joa bilama na okende ko va na garage. Yaya. Oyebi banda ko etage na Afrique sud pesa ndengwa manda garage peneza lokwa manda garage joa mus na ota mus kuna lala na garage parce que ngana okola eska mona ngaite yaya mwasi na yo ozaka na ye pona nini atabola limbetu moko mais problème eza wapi da isolé pena mwasi bon mwasi pona ko se temporiser kaka aboyi na problème azobate la bana yaya makamusu bondi marate na bateli kaka pona bana non abeteli muninga na ye muninga ya c'est Mariam tout ça il faut dénoncer d'abord dans l'hôpital tango mona ki ndengo wana ba médecin ba tout na ba moni ke ka o ça malamu ba tout ni moi si qu'est-ce qui ne va pas est-ce que tu es à l'aise dans dak soki moi ça no baka peut-être
hôpital ngo benga mbila bato ya social bainga ko ya bata psychologie bainga ba yeba qu'est-ce qui ne va pas pour ba ndenge ya ko épargner mais ya zali ko bomba muninga na ese mama niveau ekomi oko bomba te loba ote moni nazo batela pona bana papa na bango sa na position moko ya bien donc soki na fundi awa bakangi avenir abane konso mama yo vinanu ya yo moko eza en danger. Mon avenir à Bana, oui c'est vrai, mais avant Bana, ça bien, yo moko il faut ça nous bien. Niveau ya maltraitance, on a les cas qui m'a cassé. Azo bomba kakabana, azo bomba kakabana. Talamutu, o sacrifier jeunesse na yo, ko supporter mobali. Financièrement, makamunyo surtout na bana ko lia nyo surtout ça ko boko li mbala ko mutu abandi ko néglige aussi soutien sur écoute mutema. Tu dois dénoncer OK pour fond d'apport à parents, bah ça doit vendre ça va caprice ya libala. Est-ce que le parent comprenait réellement ce qui se passait dans la kunteki, dans la kumamba. Bref, ado fa na garage kuna so bana balamuki aye asokoli bana akirotika bango na école ka ndeko azongi mutu akoyeba teke moi je fa na la garage. Chose grave. Moi si yo Mike asenta ki liboso na boti kutanu te Mike mbongo esala ye mukusa aye ko sente susu moi si mususu cette fois-ci ta rasite moi si mususu ye moko aye ko yebisa siko mariam yo ka torture morale bon ndeza ali wana na te susu moi si mususu zem do ndega ali awa yo lokola fête ezate do moi si wana il faut ya ko vala ndako o do yo kota kutana ndaka mne pa pate zalaka la garage ndengo wana et pe si susu mariam tusengelo vertige donc attaque une opération déjà à tumeur et ça les sous bien té ayebisi kamala bi funda par l'état aliko yokati et comme ça là que Mariam choque l'équipe makasi a piqué les sous crise alors tant a piqué quoi quoi wana donc tumeur c'est comme si makila d'ailleurs ce qui en fait là on n'a pas compris il paraît bah c'est là une description muke ce qui me balé à Mike a tindi quelque chose pas deni à quoi susu donc na mutu le mo ndengo wana mutu bane ko sala passe mutu bane ko sala susu passe alors ye moko a bengi siko ba mama et puis tanga ko maki na garage pour la précision tanga ko fa na garage a benga ba parents na ye papa mama tala kuto so na Mike awa nini a singa loko la fête ya te ngala ke de ko fa na garage mama penata yo moko mama mwana na yo papa mwana na yo mwana pesu na rapport ndengwa mobala bimisi na ndako a ke côté na garage et puis a te moi si msuzemi bozolo bakaka non vendre ça bakapusa libala bozape coupe pastoral nzamba kotali sabisonte et c'est que nga mama abeng atinga papa visto to moni on dirait yo oza contre ba pasteur te mama na contre ba pasteur to so la pembe est-ce que makamu o ngala lobaka na kosaka pona ni soki vision ya mboka batu bazo kufa na este to guerre ça la bwe bozo pe so vision te pour aller ke batu ba kufa na este to guerre aussi la mukoni bozo lo bayangote bozo pe so ba miracle ba vision ya futur ya mboka na bisote kaka bakamu ya flatterie nde bozo ko pesa to ndima yango ndenge nini flatterie sur flatterie. Bon, ça va continuer mboka non, ba pesa bino $700,000 pour que nous sommes dans stade. Ba ba ebele pour la guerre. Est-ce que guerre c'est la prière? Oui, c'est vrai pour prier mais ceux qui mando kezate. Israël kutu ba ngo ba so ba nzambe. Oh ba vraiment Israël ça ba congolais. Ba c'est défendre la arme nucléaire té. La mando quitter. On doit faire la part des choses. Même ba Israël. Ba ngo ba bundate. Ba guerre ça wala ninte to semble nzambe sur makase eno ki to semble la koto to se focus na guerre te to semble la guerre sur la te wa ça escroquerie to luka ki awa ce qui ba vrai serviteur bazali oui mais bien ngo très bien faux à la raté ce qui vrai à la raté donc faux à couper na frère ba vrai serviteur nzambe bazali ba vrai apôtre Simon qui voloka na mama mbote na yo na lon Allemagne c'est ali yaya bonio apôtre Simon qui voloko je valide mbote na yo apôtre Chico Apuam na mama na États-Unis d'Amérique loin des yeux près du cœur mbote na bino aussi kabozali on est ensemble ba vrai serviteur en Nzambe bazali basala kamakambu oyo e mona na miso ba mama mona itike mwana bango en danger.
tangu mwana ye kobenga ba parents non en tout cas pour essayer que la garage o vanaka premier te mala okamute moi bala te moi si musu nanda kuboy ote vanaka tangu comme danger moi na suka bengi suka mama non na zoyoka bien te ce que discuter ki mbala pour ça ki ngai na quoi susu boy c'est comme si mutu tanga passe yaka ko zwa ngai o manga na hôpital. Ce n'est que cette fois là que maman amoni ngé commis sérieux parce que pemben azui na ville wala c'est pas qui aye na ville o c'est pas qui wana aye sikopo tango basomba kinda comme susu ba changer kinda ba genda comme susu maman luki adresse aye à beta porte bazo fungola te a beta porte mobali apesa imwana na ye ba ki hôpital parce que moi si azo bela ndengo wana mutu esa la passe avec une opération olingi comme moi sur l'hôpital te tu te dis tu es aussi lawyer osa avocat na ebité osa na pays à droit États-Unis pourquoi Mariam alobagi pa mbila te mama beta porte mobali wana Mike na kata do pa aboya ko fungola na ndako alors suko makabaki nini babenga mbila mama abengi mbila ye mbila beta porte Mike a beaucoup fungola. C'est que nous sommes aux États-Unis. Ceux qui te bêti porte au fond souté, nous serons obligés à bouquer à porte. Alors ceux qui te bouquent porte au côté de kangayo pour la boy ko coopérer nambila. Amo indengo wana ayeko fungola. Tanga fungoli mbila na mama bazui Mariam ba kena ye na hôpital. Et puis yoka siko baloba ya Mike. A ozui mwana na ondengo wana. Bokena ye azonga lisusu awate. Azonga lisusu awate mama pa zimwana bakena ye na hôpital bakeboye ba docteur batali batuni qu'est-ce qui va pas alingi kaka koloba te muninga bondelier Mariam loba expliquez makamune ce que tu es encore vivante ote na zotala kaka bana nde bazali boye donc intérêt ya bana pour passer la position bien ya atayo moko to benga ngoni envoûtement toni so za envoûtement osa bana pasteur le parent n'ont pas pris de livrer leur fille on m'a cap ozo baka ils ont pesa ngai mutu ko soi ba traité Dieu merci susu pour la deuxième fois abongi li susu tellement mobala pekse ki azonga ndako wana epi mama moniki mwana nga kukufa azui mwana akena epa na bango na ndako na bango kuna bandi ko fanda pa na bango plus grave encore tom ayoki moi bien akompe na susha mona bana ye akenda sikoyo po akenda ki 100 bilamba kaka de akenda l'hôpital wa ndengwa siko azongi mama keina ye epa ya mobali kuna bakele kosombala bilamba Mike aboya abina ko pesa eloko moko te biloko nyonso tuza ndako ona bilamba songam na sombango na ko pesa eloko mote quelle méchanceté Mike honte à toi Mike ba bien fait oyo moi c'est sala tango za gina no komaki obeti développer okomi oyebi to kutaki ata déjà wana asungra kiyo est-ce que mama wana osalate ata kutu zali mutu ya kasa yango babi orgueil le kakatina niveau wana komi ki esprit mabi est-ce que soki Mariam ayebisa ki mbila makambo oyo zala ngwa ngosani moi si obala ki coutumièrement au monde c'est dans le que mariage civil est très important mariage civil très important yoka siko détail moko ye Mike tanga ya ki États-Unis azaki na développer siko développer ngo ye mutu aganya kite il paraît fille moko de mutaganaki siko fille tanga de ba venga on ya couplage soki ya couplage soki ni ba cotiser la dossier fille moko lokola mobile na ye donc ebima lokola aya États-Unis déjà comme étant marié et pas moi si on a et puis regarder ça va développer to développer ses croyances est-ce que vous commis voilà Mariam baboya contre ndaku azongi et comment peut sous trouble sous tana tumeur donc il fallait que ça kimia bati à l'aise mais avadi ko souci pour ça ya bana na ye que maman linga tu ko mona bana na ye ayebita ko mona bana na ye ndenge nini comme Mariam ayeba ki école bana abi non ngafana mona bana ngai akena école amoni bana ça va solina bana baki oui bana mikiende ba ça comprendre makambo ezo de quartier parce que il a moi na liboso azaki na 9 ans. Tant que bana bazogi ndaku, si maman, papa, papa, tu sais aujourd'hui, maman était venue à l'école, on était avec maman, tu étais avec maman, papa wana silika, abenga ko mona kabana oyangai, akeko fungola caisse,
dossier n'a pas mbila ono mwasi wana kobi aza décraqué mental donc on a bengi mama bana na ngai aza décraqué mental après ça la bana ti sauter à la bana mabe mbila pe apesa mama Mariam 100 mètres akuta na bana te ya tala makam niveau ali jusque là alinga akolobate ko funda te mais qu'est-ce qui ne va pas traumatisme wana loba kende ko funga dossier Mariam alingité et puis si passe alors Mariam sikoyo qu'est-ce qui s'est passé tanga zongi abali ko kanisa makam tuwana amona bana te amona afunda te et pesier do nzoto esili Mariam jour moko alala boy alamuka te akota na koma lisusu d'abord na tumeur ami balé ba monsieur tala ba bino to tika ebo te to ko tie ko ba ko tie koma 2 semaines na deuxième opération et puis akola muka 2 semaines akola muka et c'est ainsi que troisième fois tant que ça ami côté li koma imoko alala la muka te à côté na koma bamoni azola muka te ba ke na ina hôpital ba monsieur bino à côté na koma Comment wana kota Mariam ne s'est jamais réveillée et memaye na liwa tala Mariam ndenge akufa na sushi ya bana sushi ya vie avant kuta kufa abande ko réclamer pa mninga na ye nga pena na sacrifié jeunesse tangai depuis 18 ans tina komi na 32 ans je pourrais même aller à l'université ko sala nyo surtout pour ça la bien ngai moko mais na investir et pas ya mobali tala ngai et na souki na 32 ans je perdu kaka boye 20 ans moko boye kei kaka boye mais maman Mariam avait encore 32 ans l'âge de fleur elle était encore là après pour refaire vie na ye est-ce qu'elle devait dépendre de kaka mobali pas si Mariam a koufi tango Mariam a koufi plus grave Mike a commandé la page Facebook na ye ya Mike ba yebi je vous informe que je perdis la maman de mes enfants. Mais, tous en sous-loyauté, ne venez pas chez moi, des apparangate, des apparangokuna. T'as la niveau ya kimte ma je ne sais pas. Na ebite esprit ni bataki e pa ya Mike. Abanaye ko mona Mariam ne tam sa ko mona e lion, akome ko mona e mbwa, na ebite esprit na utaki wapi. Et puis si passe. Au moment où nous parlons, après investissement, entre parenthèses, il y a Okunda Mariam, on dirait exalité. On dirait exalité. Bako salaka Tinsani amène le laptop open. Bako salaka Tinsani. Bafungoli compte moko be ba tambo muke pe koka bakunda Mariam pasi. Tango kutu mo yakufi mobile ata lawyer avocat. Basengi bakunda partie assurance mobile a boy ko libérer ma assurance na ye pour na bakunda mwana quelle méchanceté baba na kit coutièrement ata moi si oyo asana siko so linga bala ye akobala ye d'une manière l'état civil il faut baleka coutumier parce que yé aya développeri na couplage est-ce que makambo na bimi boy soki siko ba keyi ba fungoli pe dossier aya développeri na manière ya couplage boye est-ce que Yé, à cause de défendre, il y a eu des temps avocat, tala kunseki, tala kumamba. Est-ce que makambu oyo, et que tira baka boy, tala ba dossier mususu, oyo, communauté pe, et koki kola de la, yangoyo. Ba pessibiso di solo, to beta di solo. Ya to beti di solo, kaka ndegi ba pessibiso. To baki cité, to longolité. Tala di solo ya Mariam, o to bombela kiyo, na mokolo ya lelo, yangoyo. Partagez les solos au maximum et comme la bataille pendant partout. Peut-être on va trouver une solution parce que pour la Mariam, cornaye, nzoto ya Mariam, ils ont une morgue, tilelo, dans l'étage ni bayebi. Pas si à quoi ça calate. Tosuki awa. Yom tota la biso ya soko les solos ko pesa biso, benga biso pesa les solos na yo. Soko bengi biso, ozubisote, komi tungsamate. Tikela so dole so na yo to ko bete yango kaka ndenge to bete yango soko tanga kombo to ko tanga kombo soki po boy to tanga kombo te to ko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, d'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
nga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende